Mon atier, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé là-bas, site Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Bisonyaso tobina Congo Température. Eyena mopepe asika. Yaya tobina Congo Température. Eyena mopepe asika. Merci bien fidèles internautes que nous suivent, qui est vraiment scotché, branché sur www.congo Température. Merci à Rosette la fleur d'Hambourg, pourquoi pas à Gauthier Bélé, patron de patron. Merci à Yawili Moucheni, véritable code mondial quand on parle des affaires Yaba Code. Veut dire que Yawili Moucheni ba chantier de Gessilaki, donc ba chantier de Gessilaki photo bengi sabata ba couleur, ba yaba pakola sous studio nanga muke na matonge couleur avec impact na idéologie. Joyeux anniversaire à toi Yawili Moucheni, véritable code mondial na yango wana René Abiri na cadre toujours ya anniversaire Yawili Moucheni, veut dire que micro zo tambola et lelo René Abiri encore na commune ya Bandalungwa a retrouvé les bino moko ya ba grand artiste et comédien qui fait bel et bien vraiment son service. Donc musala ne aliara nango aboko la rabana nango atangisa rabana bandeko na yango malgré ba pito pale ba marambe belé na kati to ko découvrir na kati toujours émission oyo avec impact na idéologie. Un très grand merci à Paula Schengen et Killer Londres. Merci, je sais que bolanda biso na Château Rouge na Maison Blanche bozolanda biso na bike héros déjà la Maison Blanche comme déjà air à pause. Donc minga olobezate, donc je reçois pour vous Ismaël. Donc bonjour Ismaël. Bonjour René Abiri. On est en plein boulot. Les gars, talara gondola tio. Gondola, ça veut dire en plein tournage, donc on ça bagag. Merci de votre confiance ni soba na poto opé saranga. Merci ndenge bozorata on musa nanga. Merci na ba remarque, merci na bloc tout boloba nanga vraiment. Souci nanga za rusa ka musa po bino sepela. Donc en plein tournage, on ça bagag. Oye kota nango ka kala mingi ta d'ici là ba mona na bango. Merci bien, bagag no toujours aux sala toko takamba mona masolo ngo bagag ngo sala, mais apparemment ce que tu produis ezo sala vraiment te que o arriver na ba niveau mongo boye o ezo senga ba penser ayo moko. Non, déjà par là nous faisons bien parce que ceux qui n'a pas si tam soubenaza on a leloté. On dit donc ça veut dire na vie tout nous tous en maman encore disté. Ça doit venir à 1 commune à 2 commune à 3 commune à 4 donc déjà ceux déjà la commune à moi 4 6 7 personnes déjà au balinganga déjà c'est que c'est bon, ça c'est déjà pas. OK, merci bien mais batebele ba yebaka yo tozonga un peu moi simamuke. Vous allez à côté à Ndegonabiso Saï, donc vous allez au Salabamangamno pas mal, mais tout le monde a que le mois qui est au Kendegote à Ndegonabiso Papi Kader, mais on a un vidéo, un message, bazo publié na ba VPP, ainsi de suite, na ba page belé que nous a bengana on est vraiment na kati ya mouvement na parce que oza infini donc ozo produire l'oroté donc oza mana créativité té artiste ya wana a té preuve à l'appui abimisi ba pomba ba yewana donc abi omoni omoni na vie tout le carampe cause la reconnaissance omoni autant combat ça là il y a ça il y a pas mal ça c'est un papa donc c'est un papa ça y a beaucoup là chez à part non cop à part boulot. Ça y a part boulot à beaucoup là chez na ba foué là na mela bati donc on a c'est papa donc ça y a pas nanga za vraiment parent de la nation donc ça y est na mona matro comme autant ngana ngana ibi Kader moko beta bal ba beta bal Kader Keita aza malien à la patronne Kader Keita habite à Barcelone. Oui, c'est Rabba Samuel Eto'o na Barcelone série wana Kader Keita. Kader oyo artiste et comédien. Te na bi Kader Keita habite à Bali. Ah malien donc et bon obo bando travailler wa bogola wana otsa ba publication je me suis salami ma tembele bo lembola sani so benden. Désolé nga na bogola tamsu yindi pa na ngai. Parce que na ki mutaliboso nzwa kindako na mutaliboso nzwa kindako ayebi. Ayebi. Mais par rapport à calcul na bogola pendant 4 mois. Voilà. Avant d'appeler chez ngai soit disant patron soit disant boss nanga soit disant président nanga mais na tongo bela misi mo ali tika to bae na mindi bo na poka bo na beti ba matika ninga salaka
nasaleli epale donc mais esalaka ndenge nini ntango otalaka moto oyo eda ntango mosusu na vie boza baartiste donc bozo évolue bien mais moto eda lelo akoma adversaire na yo principal te nga adversaire nanga ezalaka kaka nzambe adversaire ezalaka nzambe parce que ye nde nzambe omoni naka boye nga dérange motu moko na vie koleka nzambe te parce que nazebisaka nzambe pambola ngai parce que ye nde kaka na dérangeaka donc biso nasala na cop oyo naluka adversaire fa naluka baétranger omoni na Congo parce que baétranger banigérien baleka bafuta elo te comprendre baivoirien basali na bango bafuta elo te ça il faut te faire face na bango nde baadversaire na biso yo oza adversaire na ngai yo moko na ofuta chaîne adversaire na yo mona ofutela ndako lokwa nga so adversaire na ko se faire face na yo comment nga na monaka o faire loba na mona ba grand ba petite donc siko suite ça ba marambo zoloba o yango nde tango sous sala raté que non au molo ndé na bato seka a talaka yo bandango mwaka la va ba pomba va banani tout ça mais bazu ennemi ya congolais à la congolais moko moni bazwa ki yo te yango na ba komi benemi non nga na ennemi te abi nga na ennemi te nga na se concentrera plus na boulot comprendre nga ennemi na nga numéro 1 ya boulot na nga donc faut na affronter yango nde réussir comment na revante we na calculer mutu non ezaki cop na bango ndenge basaki na bango ndenge bayoka na ndenge na bango ndenge pe lekeli bango ba considérer te na kati abiri et ça le somme ko yoka nga na keta msu Cameroun na ke Mali na ke festival ça veut dire faut à l'international déjà na Congo na yebi na yebani parce que nga na bulaka na za international un jour na za na manager tu vois un jour na za na manager un jour na ça ba projet nga la muta ba projet nga mutu teki na buleka awa ça veut dire na mutaliki na kama mutaliki na TV ani ka finga ba yo demare mutu za na nini yo na nga to baluka to futa chaîne to za taxi to futa nda ku para pour fingi to ke wapi donc ça veut dire ngai na raisonnaka na ba projet ça veut dire un jour na manager parce que ngai nga ba na poto ba utananga Naomi Ndomba, la fille à catalogue, na kati à Londres, on a eu bien de soir na yo. Lisette Sala, eu bien de soir, on a bien na kati à Paris. Ngai ngaka, nazala na manager, ça veut dire muto et bien na manager, ngam Ismaël. Tout ça là, tout ça, dans la décité. Merci bien donc to mais un peu qu'on souffle mon pour faire un très énormément plaisir à Arnaud de Moulamba pourquoi pas à Orlan Séduction Boyka donc na bango tout ya presse mingi ya lobeza te mais to linga un peu to yo kata moi ba biloko wana moi ba gag wana te mukata na nenga lisolo et ça la plaisir à makasi na toute la diaspora au balingara Ismaël pourtant ba mono déjà une émission vérité sans frontières ba tu baza déjà ko sepela ba panzi zo buka na déjà donc par là na profiter na dédié gag oyo na dédié moloko kwa mukena sala oyo na vie na nga fondé KBA na kati ya Suisse na dédié on a vie na nga Vicky Kala yo vie na ngai oza vie na nga parler oyebi na dédié on a Linda Muzinga na kati ya États-Unis na dédié yango lisusu na Naomi Ndomba yo yebinde masolo ekende donc c'est par là quoi tu vois la vie de nous les hommes c'est apprendre où à laisser voilà selon canalisation de la famille de la vie routière de l'apprendre voilà si tu veux de la domicile ça n'engage que particulier de la domicile de la church. Parce que français t'es français on a virgule le point d'interrogation nango banine compagnie expliquer ta poto zaki mukolo moko boye ne sebno li solo yo baya bébé nyoso ba otala ngai baya bébé ya ki grave fara na fa bala mabalo ya gilit yeso ki ameli mutu ya bebotu fa bala atamola mo système so okende akenda boye tout tel misiko na kati ya re yebi na kini ande za la car population ya dega to we la car mama moko ayekuna papa simbela nga mwana taona omata bongo pesa nga mwana mama na bosani ke fa la pota mbola boka ande lokolo aboka loboko mama wana apesi mwana bato batoni na kata kombi we tozo la sikoyo mama ndobela papa pesa nga mwana mutu kelinga kende ye ebiki soka ye wana gas papa pesa ngai mwana atala ina shwate atomoli mwana awa yeso otambola boka loboko aboka loboko ti mama na sobelela pesa ye mwana ye ebiki akobwaka nde loboko azali na shwate aloko ti mwana kaka
Et puis tout va crier. Et comme Simba. Bureau de bail. Un temps, il y a un sous là. Attends, il y a un code. Non. Tout c'est référé à un code pénal. Par rapport à la vie routière de la famille, de la domicile, de la cour constitutionnelle, des codes de la palais du peuple, ou palais du marbre, ou palais congrès de Brazzaville, ça dépend de la ville en soi, de la recevoir. D'où de la bijou. Hein. Non, on a expliqué. Non, c'est ça, on a un peu de boulot. Tu as un plein de boulot. La bio n'a pas boyaté. Donc, ça le plaisir à ma casse na batutu bolanda biso kishinga pemba le roi de Kanfufu Ismaël yeyo. Donc, soko benga na chombo bisika comme no manager Ismaël, azarata code ba diamant. Donc code mais ya diamant. Talara ke usale lengi mingi na chedre discoire d'azolanda biso. Mais artiste Ismaël oyeba ki Jerry Kobetox. Ah, c'est un frère, hein? On a frère Nangaï. Ah oui. On a frère Nangaï. Les gars, mais apparemment, netka moi mes attentes alliées entre vous deux. Donc, pour avoir la guerre, moroboé. Tu as dit que la guerre professionnelle pour nga renabi nanga gege so lobina zinda na kati mobulu pour battre baro samba batoro panza la baro sur hôtel émission te. Anana. Lui, c'est un frère, hein? C'est un frère. Voilà. C'est un frère. Linda Mouzinga, ben Marambo na beta ngote. Na pêché au respect parce que ben il na beta makambo ote. Donc c'est pas aussi important en beta ngo, mais j'ai comme étant c'est un frère. Voilà. Azaki frère nanga, aza frère nanga, azabe frère nanga. Donc on a tout un problème ti. Voilà. Donc il y en a beaucoup na pisca Linda Mouzinga. Au ben na lo makambo ote donc. To garder plus secret mutuel des fois ils rappellent moi bien mais c'est un frère mais quelque part on remercie parce que au répondre vraiment sagement donc c'est un frère au remercier que tu moi beloge or moto mususu au sala ngote te on est au vivre boy toi ka matalité moroté moninga na qui temps avant na bande de l'école avant na ça théâtre moi mais tout le monde la tête ya musala bazoba comprends tête ya musala bazoba te ça veut dire ngai na vanda ngazo attend ko analyser likambo moso pour me komelinga na gérant onanu donc likambo ils dégâts et puis likambo ils scandale ça me ko sala ngo boya bato ba linganga peut-être so ba sepelateur ah mais oloba il pour na nini mais yo akamayele to kanisa ki ko sala ngo bo to sala ngo be pour na nini donc vos méthodes batelaka à des fois personnalité na biso pe za moi bien mais conseil na ba comédien congolais nyonso to lingaka ko touchera ba couche jaune on y ba couche ba ningate ça veut dire donc vie professionnelle c'est la vie professionnelle vie privée ça peut vie privée moninga pona za on za lelo na sacrifier trop tam sum ta habité on na sacrifier trop on comprendre donc bino vous avez nous attend ya repesa ba routine ba tunanga ba demande ami ya oluka komela bandeko batunanga na WhatsApp et tout donc bo cesser parce que bo ça appé ya bino batu parce que ngai tana longwa ki koto lobaki wana na efasa ki na saki compteur à 0 ça veut dire compteur à 0 na miko sasko ba recherche ya batunanga moko na bokasi ya Tracy Pro motema Glody ya suka donc bangonde Congo elengi et bangonde elengi ya Congo donc basali le na komi pe o na komi donc ça veut dire nga négligea mutute nga na bosa na bolamu mutute nga so tsela bolamu so na ko tanga batu musutu bakabela nga ba 100 francs bakabela ba 1000 francs na OK ma otanga lelo bosko bon pour nité muto bakabela ça veut dire quoi to créer des relations na biso moko comprendre maintenant Mindomba aza yanga Mindomba aza yanga Lisette Sala aza yangai Linda Muzinga aza yangai vous comprendre donc so koti wana okoti na 8h15 na 8h17 déjà j'ai un message que ah oui ben tel ta le bilanga boy oui ben tel a koti te bokai te parce que ngana via ya bango te comprendre venanga fondé ka beza ya biso nyonso vous comprendre venanga tout de suka pas français ya ngai venanga sapa Timothée ya ngai grand frère vous comprendre venanga inani venanga viking kiala aza ya ngai comprendre ça veut dire ngana la batu nanga ya nga moko pe ça veut dire mutu nanga pe ya nga moko comprendre boka butu no rené ya bir faut aya boka nanga mutu tel comprendre ndeti beno osengo bwa kelanga Gauthier Bele
patron des patrons puis na Shadrach qui disparaît dans un assimé caméra. Gauthier Bélé, Patron des patrons na kati à Londres. Talaka na ngai. Tout à l'heure on peut sa numéro na nga. Na Shadrach disparaît. Donc mon nabo ki bino po pesi ngai. C'est dit nga mo ka no bo kate parce que ngai nga ko weli saté. Wana epesa kantima. Ok, merci bien, mais par rapport à Vito P domaine artisanal au Boza Kosala à la République démocratique du Congo, comment est-ce que vous évoluez? Est-ce que Bozo avance ou bien Boza toujours reculer? Bon, ngana rolo banga plus na part na ngai. Avancement net côté na ngai za nango donc pas mal de bons. Mais apparemment actuellement tous les théâtres au tout Bosala réserve dossier mongo archaïque pour les blancs. Non, les archaïques, moi ni le monde le plus, hein. Moi dois avoir basé plus un théâtre congolaise. Parce que bah y a Kima, on va kena ba novelas, comprendre ba kena ba nini. Tandis que nga na poto benga na papa mon biso na poto tout le monde na poto ya dia kitoko. Ba le français ko le kabino. Ça veut dire yo c'est la biso biloko de ya Congo. Ça veut dire moi ni depuis groupe ni kufa depuis groupe na biso nini. Oh biso recruter groupe salon kufa. Comprendre? Mutako bima wana zate omoni nga va nakoma boye na vana na mo calculer batu na calculer sai na calculer sobe na calculer vide loin ba otwa misatu batu ni na calculer bango wana ko ngai na misali moko kati na bango ndi sali Ismaël comprendre na muto na landa te batu na misatu na sangisa bango on comprendre mais ce qui est lo entreprise mort internationale les gens a posé au choisir artistes et comédiens pour ça la moins quelque chose comme publicité et tout qu'on sort nakati ya Africa est-ce que ba peut retrouver artistes compétents au bazo frapper parce que l'artiste s'est influencé donc au peut bazo influencer masse so ba lobby na compte ya international ba bi na Congo ba bimisa mutu par exemple on lobby bongo to bi na Congo nga par rapport ya to bosana bokoko nde ya biso so lobby par exemple ba bi na monde ba bimisa na chaque pays. On comprend. Bah, mais c'est ne fils que 10 comédiens. On va défendre les mots qu'on a bango. Ah, bah, on tape sur ah, bah, on aura 3. Bien 4. 3 ou 4. Non. Il y a le beau son à mot. Yo, moi, par rapport à Nine. Hein? Par rapport à Nine. Mais c'est la critique congolaise. C'est oublié. Bah, il va sonner par congolais. Il va sonner noveliste. Bah, bébé, tu sais, je t'ai vu là. Tu m'as bou. Non. Bah, on a c'est quoi, on a conflit na bobo. Comment on va voir Bobo Rabo? Ah non, vous n'êtes même pas. Mais c'est belé. Ne sois pas. Donc c'est quoi la jaloux? Il y a une nouvelle qui me souvient de la carte. Il y a une nouvelle qui me souvient de la carte. Bébé, il y a une monio, il y a une sentir. On a une nouvelle. Voilà, qui est un terme français, qui est un terme lingala. Maintenant, le vocabulaire faut aller bien. Donc, nga plus basé na théâtre congolais. Mais pour l'instant oza ko évoluer na groupe toujours ya batu bien na propre groupe ya yomo. Et ça fait déjà 2 ans. Deuxième année quoi qu'il le 25 août. Au depuis na manga moko donc deuxième année quoi qu'il est surnommé. Oui, groupe est surnommé. Mais quand je donne comme Mikolo. Je donne combo. Parce que nga sona la linza m'a révélé ngelo mobu na nga saisir ngo. Et il y a 3 fois. So il y a 3 fois, on a compris que y a donc ngazaka bongo. Donc déjà on a comprendre que faut changer maintenant. Vu que tu coutu en plein tournage, je pense que vous avez ensemble na artiste nayo, acteur nayo parce que on a bengi. Ouais, na ba so bengi pour intervenir. Na peut soko sala banga ta mo appel ta ba intervenir. Tout le monde a tabilongi na bango to so grâce wana pour na sala plaisir na Rosette la fleur d'Hambourg. Donc artiste, artiste na biso so bako poussana donc na ebité ko na ebité pas mabalu ya pia moteko bana poto mona pas mabalu kale des gars pas mabalu moi kala yepa la koto ara en Égypte yepa ana beta yepa na ye nga beta bale misimba ite en Égypte parce que eux ils ont kana mais boule ya yo na masano avec yo ko mata gardien vie ya comme joueur te nga tika beta bale te na vie na ngai na tika poza mannequin te na beta bale te na sala mannequin te donc nga sala ka théâtre pas mabalu pendant que ça nous mo ba mela mbongo voilà mela mbongo mo boye yo mabalu donc mabalu bonjour bonne santé qui mena ngolo nzambe qui partout dans le monde à Congo température na peut soko lobani pas mabalu ngapena comme d'habitude na façon moi loba te nga ko sala nga mabe na ozong selo ka bolamu
donc salinga mpe bolamu nazongiseli yo kaka bolamu yo lela mbongo te po kifi baolela mbongo te nga lela elo te nyonso topesaka justice ya nzambe ezalaka te donc yo kosala mabe lelo osali lobi osali kuna okanisa ta mosu mokili ye mono te me nzambe akilanga na yo aomona biso finga tiola nyonso topesaka yo. Ok, pas ma balou pour na bateau bazo occasion au moins numéro de téléphone peut-être moi contact parce que balba muta bongara na simara ya mutu moi rapidement. Bato baza na besoin numéro nanga plus 243 00 plus 243 89 94 38 838 et ça peut qu'un numéro non c'est la même na WhatsApp 089 94 38 838 donc numéro nanga yango wana vraiment. Ok, merci bien artiste pas ma balou, merci bien nous chitons déjà. Donc, il y a un artiste qui va tourner vraiment, en plein tournage, il va tourner. De vous comprendre que de Marambeza ma casse avec Ismaël pour ne pas trop te retenir, artiste, juste salutation, puis un numéro de téléphone, programme, il y a un mouvement paysan. Ouais, juste que na pesi non merci. Na ba yino so balinga, na ba yino so bazwa temps ya ko télécharger eloko nanga, ya ko zwa tam su butu na moko a sacrifier ngo pona ngai. Donc, na vraiment reconnaissant na bino donc na portable bino vraiment en cœur, na bisa papier nanga. Voilà, papier. Il y a ma banque. Oh, vous évitez le papier est moins important. Oh, il y a mon thésé là. Non, papier dans ma banque. Oh là. Quand il y a un de ça là, ngai. Oh la nata idéologie fallait ta bimisi album obimba sans libanga na kati. Non, mais ninga ba na congolais, nga sa mamba Congo. Hier sa mamba mindele, nga sa mamba Congo. Le va faire rigola, beta mi rumba congolaise, nga sa mamba Congo. Dégâts. Ouais. Donc yango yo. Voilà. Apesi mbote na vie na nga fondé Kabea na kata Switzerland na Berne wana vie na nga fondé Kabea pa na yo na baka na toujours reconnaissant na pesi mbote na Naomi na pesi mbote na Naomi Ndomba na pesi mbote donc voilà na pesi mbote place aux Ali na pesi mbote na yote na pesi mbote na Lisette Sala sala merci salinga bien bino pété na sauté c'est que bino bo solaté na sauté peyo na pesi mbote na Ildrich Bopeto na kati ya François na masananga solo la ngo boko solo salanga bien yo pété na solo te na obwaka ote yo pe na obwaka ote yo pe na poko na pesi mbote na Linda Muzinga na kati États-Unis donc omoni on a sauté c'est que baleki mo bele ba solo linga te na sauté bio donc bata sika bokota et salanga bien na pesi mbote ya bayi nyoso balinga donc mikolo na lo bayilo moko so na bwaki yote ono ka mutu na ngai pourtant yo po la ngai na za peka mutu na yo donc yo beton pesa nga pété na peka mutu na yo donc le roi na bwaki yote ko bloquer ngai te po na bwaki yote te tout ça ka ba ami to ba te la relation vient na ngai Vicky Kiala vient na ngai Vicky Kiala ya palin yo yebi donc on a bwaki te ozaka mutu na ngai donc yo pesa ngai te nga pesa za ka mutu na yo donc vous contactez na plus 243 84 31 50 222 plus 243 84 31 50 222 donc bientôt pe na ko tseblo nanga awa donc bientôt pe a pe bozo bagag nanga Congo température pe soye nango ça ne pose pas de problème bientôt déjà a pe bozo na bino ngo donc so balinganga o na bosani olimbisi ta réseau émission so na tanga bino so pe loti to ko m'appelle lobby donc batu so ba accompagner nga pe si bino mbote Clarisse Plasma na pe si mbote la sexy au capi pe si mbote na orange na pe si mbote na batu nyoso ba presque baza donc taka boza mo mingi mo tanga te donc yango wana batu nanga nyoso naza ya bino boza yanga merci merci na René Abir Mario Kainga en plein service mais tu as temps parler vraiment. Ok, on va discuter sur le grand tableau parce que Congo température toi na plateau ok, donc tout ça l'émission on a grand plateau parce que Congo température toi là na plateau na biso monene ordinaire VIP autoroyamo sur le grand plateau de bord de l'art. Donc wana sika to kolobeli la marambo yango avec un partenaire idéologique to parler vraiment sur toute ta vie professionnelle. Donc voilà. La nouvelle génération yenda aza chef na ba fille. Yende moto bimisi pour nous combattre makalunga. Loin de là. Wa basi bakoli. Bato misaba ya mike. Bato bakoli donc basali pe mingi batika ba misuba bimati. Ah oui, na mtinga ki mutama. Mais batika bimaye déjà ndeto mona we bata poto botala donc. Moni ngali nga mingi système awenge moni Clarisse Plasma asa fulama asa fulama donc so mta moni kabi au plasma comprendre so mta moni orange comprendre mimi orange asa fulama wana orange comprendre tant mta mona elle oh botu pesa fulami donc ça veut dire
Aïza, toki biso sera wenge ne wenge za kala. To simbani boye biso toki mulongo moko. Merci. Donc bonjour elle. Bonjour papa. Elle Botour bonne santé. 42 mois nangolo nzambe tozokoba kaka. Mais elle Botour na luka yo na palo monani te. Ah papa yo lukanga na pale omona ngate na ndenge ni seko yo komaki palette osuka kinde na balabala. On a combien na pale bana besera au côté toilette so douche depuis au côté. Ah papa tika ndongo koma libumu yo kotungisa ngai ya somo soki na telemi ekoleka be koleka lokwa motameli mai na pompe. Anana, merci bien. Donc cela fait normalement plaisir à Binonio surtout. Maman nangai osa vraiment encore là, mais n'engeni osa la tango me un peu ko balo la mungongo quelque part et cause ko moi problème te faut me la médicament na suka. Te papa koza nga torte. Eza que au moins somme talinge loko wana. Tellement linga yango esala penza kinga pena mikaka pona za déjà na kati ya avion. Te maman biso bakalunga na sepa na bango nyonso. Ba menga donc merci mingi esika bozali. Bango nde ba pesa oposa ya rejouer kana. Voilà, bango nde ba pesa biso posa na eloko wana po bango bazo kola. Na sima na bango po biso peto yaka, le bango bazo longwa, biso to remplacer. Mais par rapport ya ndenge ya yo moko so pe ba pesa rôle mususu. Ndeti ya que jeune maman boss moko be rejouer. Papa, yo doza na retard na jouera tout même Chelsea na Zali. Oui, na jouera nyonso. OK, merci bien Baolando partout. Moi lilobani nyoko loba pona batutu bazolando partout dans le monde. En tout cas, na pesina no merci na ba o nyonso balanda biso, bana poto tala rabino bongo de bezomona. Président Pesi, merci et na président na ngai moko Ismaël Off. En tout cas, na lingake makasi na pesi mote na mama na nga Lilala. Yenga na benga ko orange te Lilala na lingala pour orange en français quoi. Bon, tout ça na bata lingala. Na pesi ba 5 maboke pa ya oyanga ya motema plasma nene ya bois Lorraine à Pongo. Numéro de téléphone exact rapidement. Bon, numéro nanga ezali plus 223, le plus 243 089 62 98 355. Bandela 089 62 98 355. O alinga zwanga benga numéro wana donc Tokos. Merci bien artiste, nous sommes presque à la fin. Ah oui, Zali, tu as pesi numéro na ele qui était au roi à côté mususu za opesi numéro a bengo na pemel. Kata numéro wana. Te ah les âmes tu as pesi numéro na ele parce que ah mutema likuni na motote donc bayo yangai boyebi, bayo yangai. To lingana pona ben intérêt te. Voilà. To lingana pona vrai amour. Orlan séduction boika yoyebi. OK. Au capi fofolo mutunanga ya kati de tout le temps. Donc na pesi mbote na scram. Artiste est le plus géant du groupe. Voilà. C'est Léo. Donc, merci. Donc, Bunda, à la prochaine Oya, on va venir. Tu vas venir groupe Mobimba. Voilà. Tu sais l'émission et ça, ami. Merci bien à Juré Sengoyu qui nous suit depuis la ville de Kinshasa. Pourquoi pas à Okapi Fofolo Anana. Okapi Fofolo. Merci à Renaud de Moulamba. Pourquoi pas à Orlan Séduction. Merci à Jordan Kambala qui était là pour la réalisation. Merci à Orange Clarisse Plasma pour l'assistance. Minga Kolobezate avec Impact et idéologie. À suivre sur nos pages d'information. Merci bien. Mon atier, botalelanga. Congo température, ya maman Rosette la fleur. Nadambu. Après avoir défilé na site Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour jeune à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement, Émission sportive. émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. biso nyonso tobina Congo température eye na mopepe asika yaya tobina ye Congo température eye na mopepe asika